le prenez église mabunge eze belé but ba asu pona osambela te azoya tala tout biso abasa sana bazata hôtel yo ma pasteur na taki nini il pas parler te eza bien te esu kana pene jamais pio maman pasteur ko ndeke mobile no bimanda abimanda la salité to so samba na église ça va comportement ça saint au moins maman pasteur na église va me le roi mais nanda peut bien battre non permettre papa vous mon top pas à boité donc il connaît que la bande en banda ils ont maman monté mais parce que bana pe mingi wa banda babanda mabe OK pour moi pas on va lui poser un peu on va se prochaine l'autre est-ce qu'il faut être en danger c'est l'église to que ndande musique 100 kg pour avec il faut que la moko chose na monter faut le OK arranger tes places na va ni to ko pas bavanda kawana to un peu normal donc na te que na star moko bonne l'église star aka moko nzamba pour que tout est la carrière tu es là pour pasteur, tu es là pour pasteur, mais ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mon mani. Loboko na tata et c'est moi milikola bani na vida ye. Ciel ouvert, ciel ouvert. Ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango, ciel ouvert. Ngeko talaka yango, oh na Vincent Makela, ciel ouvert. Na pesibino mbote mingi ba obuzo na biso na 4 coins ya monde nzambe a pambola bino c'est votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola ou le pasteur Vincent Lubaka d'Angola na nzela na caméra tozali na Josué Bron Liwanda Bron nzambe a pambola yo et sans oublier Cédric Makela l'homme valable et nengana yebisa bino ciel ouvert TV et sa chaîne oyo 100% bon nzambe et sa chaîne oyo eyé na mopepe ya sika na République démocratique du Congo pe na 4 coins ya monde vraiment bon s'abonner pour que ba résultat favorable et ça ba news oyo bi makuna nulle part ailleurs lelo mokolo na lelo nazo yamba invité na ngai du jour azali Moussa ya Nzambe na yebiki à tout à l'heure vous découvrir lelo tozoloba thème moko eza vaste tozoloba lo lenge nini mwasi ya mosali ya Nzambe akoki ko se comporter na ndako akoki ko se comporter na église na environnement partout oye esengeli azala nde lelo natalaki na babaki te il faut tout luka maman pasteur Ben n'a présenté directement yende aza mieux placé pour nous expliquer biso na thème auto zolobela sans plus tarder à ma gauche je suis avec maman pasteur Ben au nazo saluer bonjour maman pasteur Ben. Bonjour pasteur Flamme d'Angola. Voilà, et to sepeli ko yamba yo na émission na mokolo na delo. Na si thème na biso déjà boyoki yango lo lenge nini mwasi ya mosali ya Nzambe akoki ko se comporter partout oye et sengeli azala. Mama Beni. Mwasi ya mosali ya Nzambe. Parce que tant ba mwasi ya mosali ya Nzambe parce que aza mwasi oyo aza lokola basi nyonso te. Parce que tant que ba mwasi ya mosali ya Nzambe aza mwasi moko oyo aza exemplaire aza mwasi moko oyo aza mise à part que mwasi peut-être il y a président de la République parce que mwasi il y a président boye mwasi ya mosali ya Nzambe aza na lokumu makasi sikoyo maman pasteur Bene expliquer biso mwasi ya mosali ya Nzambe comportement na yebi ndoki kozala ndenge nini. Merci beaucoup Papa Flamme pour la parole. Merci de votre pour l'adaptation du banda. Au moment où vous allez pour l'émission, ça l'a vraiment bien apprécié. Merci Mingi. En tout cas, abonnez au Silver TV. Merci. Bon, on répond à Moutoune à Papa Flamme. Na dévolé. Na volé besoin de moi si nous na kolongola moi ça musali na Nzambe. Moi si faut dans le comportement ils ont malam. Ils ont malam. Faut que comment qui se comporter même nanda kuna yo na libanda place okendaka
comportement no surtout pas fi ba so ezana no ba balité parce que tout le monde a le mibali mobali ndaye bara moi signi ya kubala boza boza yete boza 100 mais mobali bike wana nde ngana kubala et ça la pourquoi dans la suite ba comportement ozo mona basi mso bazana lipesi ya zali bebe ke fi moko interne azali OK ça ils ont man natif moi ça rose la bonté moi si ça natif moi fumu aza moi si moi la calme place aux autres passer belé moi ça moi ko belé tout aussi que c'est trop donc moi charisme wana il faut ça quand même côté bon moi si bon na bon maman pasteur au composant moi si moi il faut ça exemplaire voilà au comme le quoi mise en part donc c'est sous moi c'est le quoi la base signon sauté il faut mi omi bukananu omi boya omi hein comme il linga vraiment il monte que ngama za comme ba fino son ami stabilité yo linga peut-être botenga moi c'est mon seigneur parmi basi basane bazali botel habillement na yo eza bien ba place au vanda ka uza bien bipe ko encadrer ndaku na yo OK donc moi si faut la moi pasteur faut la bon voilà voilà ça là qui réponse à maman pasteur Bene Makela de à répondre biso na ndenge nini moi si ya musali ya nzambe pe moi si atata musali ya nzambe te akoki ko se comporter na foyer na environnement pe na église voilà maman pasteur Bene na lobi lelo tozo mona bulu yeki ekoti na église pona conduite ya basi ya basali ya nzambe okomona mwasi ya mosali ya nzambe ayaka église retard mobali ya okota fan ye ayaka église retard pourquoi comportement wana eza ko afficher mingi na basi ya basali ya nzambe bon papa Flamme moni lelo na église mutu nyonso hein surtout bato ba pasteur na basi na comme le comme ba star mobu ngai na église vraiment na lobela na ngamuko l'église n'a toujours dit mon papa to église to koti to vandi ozomona mais ezana ba sali mususu o moni so mo so sala bongo azo ko na ko église retard eza ko se faire voir ozomona mtalinga mona ke ngani na za danger na za première dame église OK na vie comme boucler kinyoso moi so l'église na vanda même sur na sima nga vanda na sima vraiment na vandi na ngai comme tu nyoso na ranger tes places na vandi to ko vanda ba vanda kawana to appel normal donc na te que na star moko bo l'église star aka moko nzambi pour ça tout est là karaye tout est là pasteur tout est là maman pasteur mais église comme tu sais parce que on a ba bêtise les comme ça l'église maman pasteur moi c'est maman pasteur bi maman tout tel maman pasteur azabo comme ça la comme ça star maman pasteur za muto mobile no pas ko côté na ma pozongisi église pas à travers yo équipe côté élément no ba comportement na yo église fait cause à la béto boité parce que soir en église toujours pour même sur côté à la comment pasteur pour église à lelo un sur pasteur Flamme le pene église mabungeze belé but ba su pour ensemble na té azoya tala tout biso ba ça ne va ta hôtel à maman pasteur na ta kinini il pas parler de ça bien té est-ce qu'il y a na pene simba qui était aux hommes ba depuis comment il a bloqué na mini c'est comme ça maman pasteur on va groupe na église on a femme fan club non mo boy ba on so yo côté yonde star OK église star ezara moko nzambe donc maman pasteur iloko wana so ezala maman pasteur so basala ngo ezali bunga makasi o église retard o yeso ndenge ni te ngana ya maman simple na côté ba yamba ngati ke o ba iba weli sak na ba weli na côté ana sak na maboko na kina vandi donc wani zanga OK, merci. On est allé selon maman pasteur Bene Makela. Balobi, to balanaka pour le meilleur et pour le pire. Ata lelo bo balani bo komi na bonheur. Pas si peu ya. Ma pasteur Bene, pourquoi de l'autre komi ko mona basia basali ya nzambe? Ceux qui mubali ya sombelier et l'ambasi kate dimanche à l'église té. Est-ce que comportement wana eza digne ya basi basali ya nzambe? Vraiment eza digne te. Omoni batbami ami ebité. Ozomona mutami ebité naza nani. Hein? Azoko va ko remplir devoir na été comme maman pasteur. Ya omoni bablo kwa nezo sala il amba sike sani.
ngai mona ke na église na beli pe suki na ngai OK na ke na ngape normal la ngape na la faire robe ka liputa normal na ke na ngai OK est-ce que faut être danger est-ce que l'église to ke na ndé musique 100 kg pour habiter faut que la mabo chose na monter faut le créer des ordres de foyer non ngamba na aza pe musala nzambe aza moko ya mukambi muneni musali muneni na nzambe aza patriarche. OK. Au monde n'a jamais que non mambo on occupé ko yambaye otunier. Ce qui nga va que l'église il va tenir la masque na okete. OK. Na que la paix musu simple dans nous ça ma bene la taper et comment moi sous mami. Et moi ça ko ping pong na kemi na pese moto. Et non ma bene ko za trop simple quoi ni peut boyel miss nga bitima bien mo pe maman ko la télé bisara na ngo. Moi là il a pas fait simple OK pour nous kende pour nako moi ma pasteur za muto il faut ko tombo la ministère mobile non OK pour nako soutenir mobile OK pour te la mbati ke la mbala ngeza ni pour la télé la mbasika mais ce qui ministère mobile ne ke bosote donc tina monter za non so OK pour nous même va dérapage ma casse OK va plus moins ça tina la église à tout la mbasika eza na tina te donc quand on mbala ngakala menena ovandi wana ozo oza concentré ozo bondela nzambe sunga mbali nanga message zo pesa wana ekende ngape na net mikolo pe papa Vincent akoma azongi pena pasteur message tout fait tout flamme. OK. Donc une vidéo 45 on la linga. OK. Et donc on dimanche on a que passer ma bon 4 na mais qui très contente. OK. Parce que ko bombelo te révéler tout pesa caché. OK. Aux monde. Donc moi pasteur faut za bon. Et la maison on a tiré monter bleu moto tika la bisu yango. Ma papa we mbatika, Marie Missa mbatika. Siko soki o la tango. Est-ce que on a pas on lenga le kinala ti da ko le Marie Missa. Non, on a comité. Est-ce que ma pasteur, on a dit que les maris me savent, non, comité. Pourquoi OK, l'église pour la mettre OK, l'église, les autres OK, trouble na foyer na yo moko ça les savoir. Donc c'est un peu ça papa. OK, voilà. Maman Béni, question moko et matelinga et yesikoyo. Na lobi est-ce que moi c'est mosali nzambe? Aroyi ko plakaka manzaka milai. Dimanche, azwa ti fond de teint, azwa ti ko lata na boité. Basa la nzembo olanda ngai nazo critiquer binote mais eza une émission toza na besoin toza éclaircissement a plaquer manzaka milai a lati pantalon enfilé body a koti pe ba matisi pe na etumbelo kuna na liboso afande est-ce que eza bien to eza mabe bon déjà côté beauté eza na mabeti kozo mona mutu fo za la propre. Parce que ton wana moi ça me sert ba ngara pe kotala yo OK pour ça fait fierté à mobile ton mona moi ça bien directement ça fait fierté dans mobile côté beauté déjà ils ont ma beauté mais ta beauté moi ça classique OK hein beauté moi exactement tu es vraiment de papa Vincent barrage je suis libre OK donc là ma bonté le qui c'est moi ça me tellement à beti libako aux hommes ta beauté moi tu poudre na yo tu normal ndenga za ko indisposé ba. Mais la tête n'a pas été dans la tête rouge, n'a pas disposé je pense. OK. Aux hommes. OK. Bon, manza ka ko plaquer, ko exagérer na moté. Est-ce que un bon à moi si. O manza ka milai tia dans ma bé. Na ba nga basil. Basil, o tiango ya milai. Est-ce que ça tie to za ma bé? Ma pasteur vraiment té. Ma pasteur. Donc maman pasteur o tia basil wana té. Té ya milai té, basil wana milai na té ko tango même ya moi surtout au sombi ka tursil. Au bendi basil no ya na milai. Je comprends o ba tia ka ngo conseil ni otopia bango. Bon conseil on paye ça bango en tout cas surtout biso tozala pour tout ça exemplaire. Au moins au style ezala ma bête. Mais ce côté on les a fait déborder. Moi je suis à ton tiens, le manjaka directement on doit talo. Parce que banda bien muto talo bando na senti likolo a disqualifié. Et au moins si prévenir qu'il empêche une grande dame. À ça c'était prévenir que la personne exemple que maman Olive. Le maman Olive le facile. Il y a Milan. Avec la beauté naturelle. Voilà. Au moins de maman Denise Nyankeo. On est aussi la Milaï Tiawa. La qui est église. Au moins de maman Emi Koutino. Na aussi la Milaï Tiawa. Té. Non non na monati pour to sambela pe na monati. Ozomo. Na monati pour elo ezelo moso atia ngo.
surtout ba moniongo ça la bien té grande dame le roi même comme si la boyo tu tondi la miss wana en tout cas ça propreté biso ma parce que dans la tout dans la lenge moko bo photo zalina pour ça grande dame ça première dame à l'église na yo OK faut dans le lenge moko bo donc so bimi dans mon qui était maman pasteur ye wana à sa propre ouais ça était ça propre mais le lenge moko ya bien parce que même si on tient un peu biso moi c'est moins c'est peu moins sérieux na mona ma pasteur mon ngala beta libaku ma pasteur wana atiasi akatasuki atepeli maman pasteur pe nini tentango ya rouge wana maman pasteur ya star ou bien nini wana maman pasteur ina tisuli to benge nani ya danseuse ou bien nini ta sikoble moi le roni to lobila ala tiro mode décolleté na sime kiti donc maman pasteur bien en tout cas tant en fait ngabi wana maman pasteur ngabi oté na boya tango comment tu vas le lengi mo photo bimisara ya moi bien pour ça grande dame so tu déjà pour toi maman passer toi la grande dame tu mi bouka tu la grande comment dans liboso ne pas faire même ba ah et ça on appelle ma be mingi té ozomona et on appelle ma be na habité wala na ba que cette photo na papa bango moko est-ce que ça dune pas maman passer par vendre liboso tu vas vendre liboso tu vas faut que surtout na papa Vincent pour ceux qui mobile ne me manga qui te montre que ça là ils la bouille ceux qui attendent ça qu'ils ont malade ceux passer à tenter ça qu'ils ont mabé aux hommes signal les business sur la vente dans la si papa va donner le colo yemu aux hommes donc il y a un pété des gens qui ont priorité priorité dans le cas que non ma pasteur zala ba comportement malamu zala dîner benga maman pasteur so ba pas maman pasteur ba peut dîner za maman pasteur linga ke batu bakanisela yo bakuta biso na ngote peut-être batu biso papa flap papa biso za mi ma envie yango ce que je dis ça so mtezo ko envie place na yo en lingote on peut attraper le malamu po na yo te ozomona donc il y a ta place doit malamu po na yo il écoute or que c'est pas réalité au salé ma bête au ibelo on a été au tonga été au boutele mobilité biso dans tout soit ina biso bongo au salé l'autre temps qui ka bwa yini yo comme ça non ça ni au monde na type va forcer on ti la vandi le quoi là la problème était un tiki mon la mikumba na ya vanda bitumeza ma casse pe hôtel sur maman passe tu peux combattre ma casse au monde ou pas si on va à l'église hôtel mon belle la mise mon hôtel do nous là yé au monde ce que tu as lu la mobile non directement lui qui a problème aux hommes on va pas comme tu as capé ma ça qui m'a passé mon témoin bé mingi peut photo tout capté mais va tout le capé tout ba source na c'est réellement et c'est solo peut-être ma caméra va les ondes aux hommes on a passé flamme donc il faut que le mega qui comme mener pour la enquête pour na ba tout sur la ligne yo to créer comme problème nous avons envier mobile qui tu wana zali ngefela zala on peut même menacer la qui si on comme menacer belé aux hommes on doit moi le mki a yécoute à la raboué yécoute aux hommes donc il y a le moins bon mais ça va c'est le grâce. OK, merci pour la réponse Nayo vraiment et ça très édifiant et ça pour édifier ba tebele bazona dabiso. Et maman pasteur Beni. Basia basala nzambe bazana double facette. Na ndako aopesa image mususu. Na église pe azopesa image mususu. Lelo tozomona basia basala nzambe. Na église 3 fois c'est mon centre de sala liso monté. Mais na ndako azofinga mobali. Azo tia mobali mal à l'aise, chemise mobali azo lata ta salité, chaussette mobali azo lata, n'en parlons même pas. Donc nazo loba comportement wana ya moi ça mosali ya nzambe, moi ça mosali nzambe azo lata propre. Mais mobali na ye ota la col na ye salité. Ota la mobali azo bima na tonga ke note ya ameliti te mais moi c'est allié fufa meliti. Comportement wana rikoloba nini na basi ya basali ya nzambe oyoyo ezo sala ke ba mibali na bango ba bima libanda. Est-ce que ça m'a bien ce qui mosali ya nzambe bimi libanda à cause ya ba comportement bizarre ya basi ya basali ya nzambe bongo. Vraiment et ce qui singai ena no mwasi ya boy bande baba ke ba mobali solo so batali mwasi na ye. Bah bah moi ça se battre mobile na yo ozomona jamais pio maman pasteur ko leke mobile no bimanda abimanda la salité to so ça mbana na église ça va comportement ça saint mais na banda ko zande mususu te wala za bongote ozomona tu normalement que tu jouer ba rôle vraiment yango bien te ba rôle tu jouer on peut la bien te pour moi même tout le monde va accoutrement au moins maman pasteur na église robe na le roi
mais nanda peut bien bâti nana permettre papa vous mon attaque papa da aboité atiki mosa da pantalon kangié mi belle je vais sunga biso au moins OK ba pe ko sunga pe basi na bango ba pasteur ma bo sunga maman pasteur soki mosa so ka mobilité en tout cas na éviter so za mosa lo lengeni pour ça maman pasteur lo lengeni il faut kana mobile na yo mobile na ko bimate ça ki aliato aliateto aza salité ezo fingisa yo et fin salon maman pasteur yé moko donc bon mon lati soit t'es propre t'es mobile no ba no tongo comme si j'ai manqué mais tu as yé moko tuko t'as na lati ta mobile salité ta chemise pour pas contrôler ka na l'église ba so singa rebelle so singa comme belé l'église pour t'es pasteur pour t'es ngeni asala ki nga pena na par na nga na ça que fort wana eza bonté nga so même pasteur un mot de la mabwe bila mwana otomboka mize na mala yi ina bo pelo tshoko mingi na bo pesa libo na bo pe o izala kaka na ngi na classe on na classe on zala moi na pandite nga zala bon ozomo OK na ko ngati mbali nga za salité école mo ile mo ali salité en tout cas te nga capablement ne ya yebite pour que monsieur dans la couleur tu même moi là qui joue na couleur na bimisa na okaba chemise à pasteur OK yo ta habité na Congo là bi on est sûr que tu es la beauté donc là tu es et l'équipe est belle il faut que longola ngo ko kabaka et ça la couleur na ngaso la tini moi na kasi quoi qui rechercher moi oublier et ça na to la question na émission OK na tango pembeni na okaba ngo OK mais na habité nga bimisa on tout OK habité open bon no to la to surtout et ça sur yo les abotés na lo pas na mo na contrôlera OK lo kambali na nga ba sous kilote na ye ba single na ye na contrôler ngo nyonso mais ce moi ça quoi pour remplir ba devoir on ça na moi cité OK quoi ça a combattre le kele combo OK maman pasteur faut ça biso moni lelo eza pasi maman pasteur mi mona kele okela ndaku na va tima kolo likolo manzaka atebu ngaso na ndaku na ngana leka ko bana ke bino pe uzaba to boya peta watia makolo ndengona il faut au compléter na téléphone kaka WhatsApp nga boyaka na ndaku na nga omona quand même ndena zala quand même sous dans les okuti omona epo okuti ngana sa musala OK mais on sa na ko ngisa na ota nga zala bongo etike na vanda kali ne emo papa déclare ya ko fona pemela mbenuka ko leka ko sa ota asko kena ndena nga ndaku na nga zala soin na nga lopo na nga zala soin na lingi bongo zala bongo OK ozomona OK donc maman pasteur to bote téléphone za mabete pour utiliser téléphone mais ça la battant nango OK aussi si makamno so sala okibo mobile na ko kana ka ko téléphone banino rotal eza nango mabete ozomona pona question so baki pona ba maman pasteur so na bosanité no ba maman belé awa amaka mobile voilà OK abanga mobile ki azofinga mobile azofinga ba kamba bêtise te basa basa ya nzambe mingi baza bongo te wana yoza oza na preuve pa ya mosa pour sene mo za bongo nazana ngo belé na kotanga pe ba kombo na ba bon ngana ko balikambo na epité net ngabo no nazana na preuve ma pasteur bongo wa azofinga mobile na ye des fois ba zobunda na bala bala mosa musala nzambe tellement ya za makasa za mbinga mobali naza kama mkelo kola ngai akwesi mobali ndena makamba moi so pasteur flamme ça baba wana c'est que mtu zala mumona kiamu neti ngabo pasteur Vincent la bunaende na balaba teto ezarate neti mabi yomba okokuna na papa Gilwangata OK na ndimité donc ils ont la éducation pe les éducation to baba pasteur mingi ba moni pe faute na pasteur bolingi tozolinga ezobeta bato l'apparence trompe au bible lobi wese nyonso engengaka eza nango orte donc yango wana il faut aussi ba conséquence wana il faut bala une âme saine OK bino boluka moto même si moi ça ozani ama b non par exemple moko ya mama nani maman zaki ayembaka maman couple buloba OK est-ce que maman a danger non a danger te mais avant na libala ne avant di pena kimia mobala lepo na beauté te bovana na kimia bilo pa pasteur le beaucoup ngara beauté na kano mo ya momi kano meto ozo na kana momi e ba ke il faut la ma casse probablement na omoko o da ma casse ya na so ba pasteur que sit poto na kano on
mona na momi oso da kepa ni na mino sa ni ba mona peke ngani na vraie chérie pena beauté baba na pona bonté so na tout une question oui est-ce que ceux qui pasteur a bengani maman pasteur azonga na ndako na bango ils a péché pesa péché te ceux qui maman pasteur azoto sa mobali na yete azobuka mibeko amateli mobali azomona mobali chose ceux qui pasteur a eu décision a bengani azongi pas na bango za lisumu te bon wana ezama biso toyebi ke non nde bolonzambe moko ndenge nde bakomi ekomi babengalaka mwasi na kaya mwasi peut-être déconné asali bêtise na ndako libanda nde okobengana mwasi mais soki baka wana na comportement okobengana ete mwasi azaka salité banda na muka ki tongo to komiti 17 mwasi musala nzambe asokolaka te aokende kolamba talika mwasi musala nzambe olamuka itongo osokoli te ozolamba biloko bapaya bazoya ozopesa bango ozopesa image nini est-ce que salité nzambe alingaka salité nayebi te maman pasteur bende oza mieux placé mpona koexplike bato baolanda biso basi basala nzambe mingi baza na babétise il faut bachanger parce que but ya émission na biso oyo basi ya basali ya nzambe bochange parce que boza na babétise boza canal ya bashite ya baministère ya mibali na bino siko mobali soki azongisi epa na bango mpona babétise mpo bamisi basupporta babétise te exemple nga supporta babétise te nga soki oza salité impoli oyokaka te nazongisi epa na bino mbala moko ozonga mpa na bino bakende bareprendre yo lisusu Pasteur Flamme siko ntango mosi omota asalite ntango olingaki ye salite wana omonaki yango nanu te non bamisusu yango balobaka omoni mutu mutu ntango bozali na libanda si bozana mutu na libanda akozala ndenge mosusu c'est l'hypocrisie ntango akokɔta na ndako donc double facette na libanda azalaki na facette mosusu ntango akoti na ndako achange facette donc double facette na libanda azalaki bien mais akoti na ndako achangea te de nature ane ka mutu asalite place awuti yada place asalite so est ce que yo ndima obona kolinga salite ozopesa conseil ozochange kazochanger sokolaka tongo te sokolaka tongo te ozoloba osupporte osupporte parce que femme vrai moi si neti nga avant bana musana nga nyonso libanda na douche na ndauto na bimi na chef na kemo na douche na sukoli bana benga ngoli batamai mai nyonso bana linga mai mingi yo pina mwana mai ta so ko avant na chambre na kena douche na brosser na sukoli ata na temso sengela ngani puta na pesa musala ngala ndako na soin na to ko indisposer mutu te OK moi ça musala nzamba ko sokola combien de fois na journée te moi si ya ko pour moi si normalement il faut quoi 3 fois et bon ba sokola malamu te malamu c'est pas tout moi femme mariée donc lorsque na tongo bo to na moyo ye olali na ndako maman pasteur bedi o ko lobango be na bien te donc muto asokola kambala moko asa propre to il faut le babela ko za salité te wana salité wana pena za salité OK pourtant la vidéo c'est faut se même sur 3 fois ce qui me que 3 fois te 2 fois OK oko bima na tongo de comme lelo bimio que ça musala na osukola ki tango ye tout ça qui va pousser à balabala otokaki oyola na ndako na metu na mbali te wana salité makasi et bon ce que o azara la muki tongo yo sokola na poko ye pas za salité makasi et non même te bo bilio non liaki mais ce que bimia pomper parfait ozomona ba pasteur belé bazokufa ozola babena ke wana penaka mwasi oyo nzamba atindeli nga na ministère yango ozomona lelo badérapage ezali omona pasteur aboyi oyo akialuki oyo aboyi oyo akialuki oyo aboyi oyo mpona influence yango na baki bino bolingi mibebe ozobeta mingi na misu bolingi basi mpona beauté moi aussi comme expliquer obima na ndako lomino ti parfois sukete na okokango te na kokokango te eloko na banda loti lobi mabene na tuna question bien naza est-ce que soki yo moi ça sokoli te banda tongo abeti demi terrain so otali ye boyeba ça pour ba parfois oyeba te koyeba eza moins difficile hein même si na soka dégager ta pas moi parfois parce que on pompango ozan osukola ki bi osukoli te et moi epesa odeur à mabe comme à ce que moi qui to côté OK parfait bien to côté dans la douche no sukoli to no bien ce que ma pekano bien on niki bien à toi c'est parfait on dégager ka bien ozala bien après là on va parfait ozala bien au moins moi si le pasteur mingi en tout cas va devoir zébélé ya osala aye bolamba te pasteur otikela mbonga biloka kolia ake na restaurant ake na restaurant pa ya Vincent Cooke
akena restaurer pas 25 pour que ma petite sœur propre aka somi biloko oli atena basani bien kitoko ndika lambaki. Est-ce que moi ça ne wana dini asa pemela musala nzambe te wana to batiki bakabwana conseil ba kabwana mke ba benga basala nzambe belo basala nzambe o solo so ne ba marraine ne ba parrain na bango ba sola na bango ba ye ba ndenge nini ya ko laksa moi swana biso to la famille na ye pour la divorce te mais pour na kenon ba lakisa ye ba prendre les sous ndenge nini akoki kozala ozomona ba prendre que moi ça ka moi ça ba prendre yango pour toute la famille na place a outil ba lakisa ke yango. Ok, voilà, na pesi mbote na mona billet Rex Mobutu, na pesi mbote na Eva Kala la bilele na Mangai na Kasabubu, et sans oublier Fidèle Babale, et sans oublier Belvin Makela. Maman Beni, na lobi boyi, moi si ya Moussali Nzambe, éclairci biso. Akoyi kobota combien de bana na ndako parce que vous avez mieux placé, parce que c'est au bengio a vous avez connaissance. Européen ça ba maman basia basali ya nzambe o bazana ngoto zana connaissance wana moi ça mosali ya nzambe ari kobota bana combien na ndako bon ba passer ni au libre robota trop hein ba passer à bota trop donc bon au moins na conjoncture à lelo kobota bota manette ba mabata zo kwa assurer vie ya bana na lobité et bon c'est mutana na mbongo na ye te au moins ni ko zana mbongo ko zana te moni vie dans la surprise ebeli tout bota mais tant que bota bateau ba ina mokiba pour na bino il faut ça soin na bango ko bota pe belé ça on peut la tina monter ngam tsuni na souhaitera na bota sur 4 bana na ngai koki na ngwana mais o bote belé et ça on la tina monter ozomona ya te que combien parce que ngabi mama bote belé bote belé tondi si même so on peut éduquer bana te comme des anneaux au boti na yo bana na bango na wana pe na mbongo médication de moi mi ba pe bata mbongo mais éducation pola azem poli azana mabe azam que linga basi bana so ba bêtise tout bana ba pasteur donc au bote belé peut-être mais ils ont ba assurance formaté il a une assurance. Ok, na pesi mbote na Josué Liwanda, motema ya Barbara, Josué Liwanda, motema Barbara, et sans oublier na pesi mbote na Frida Kapala, la star de la France, qui était bénisse. Maman Peni, na lobi boye, pourquoi Pino Basse ya Nzambe bo nyokolaka bana bambana? Pasteur abotaki avant abala yo. Mais bana ya pasteur ba yena ndako ton pasteur abala yo. Pourquoi Bino Basia ya Nzambe ozabana na yo oteli bango 3 misuni ozibana bambanda obite bango bazo ka misuni ya ndamu po baza bano nga na bota kite en plus bo lo bango nga est-ce que na bota bango te pas que pas maman na bango pourquoi comportement wana bon déjà konyokola mutu eza mabe konyokola mutu na vibo to mwana mobali so konyokola mwana mobali ozo ko minyokola ti OK onyokola pe mobali na yo OK ozomona donc konyokola bana mbanda eza vraiment malamu te mais ba ke bana pe mingi bambanda babanda mabe OK pour moi par on va lui poser pe yomo ozo ko se reprocher ne loti osala ki mabe ti mazo likelo mabe pour na nini OK ozo ba mswe ki ba conseil pa maman bango on a wana maman te ki sala ebo ba réalité mi boye partir ba mi ba nyokola ka mais si on quelqu'un va arrêter tout va que bana ma be makas ozomon OK la conseil pas maman na nyokola loba fitakai ça ne peut loba et bisanga est-ce que yo mabio papa attends yo personne tout ça na mwana mwasi na kina mwana yo zo gagner que pareil parce que bana olina ote que yo ba to éviter mwana la bête sous mwana obiki ya nyokoli mwana mbanda OK la bête pour la suite va comportement ça ma be mon bana mi on ba be ça va be mingi so o boni boye barati. OK, pourquoi Basia Basali Nzambe Ozaka moko boye ba reprocher yo oui ba reprocher na mobali au monde tombo ki ojipe mbato beti mobali na yo bana pe bazana salon au moins des fois bazo yoka ke papa na maman na chambre ba osani bazo bunda est-ce que soumission wana bible lobaki na biso et lobaki na bino basi c'est ça la soumission. Ozo memango auprès de ton mari ou bien ezaka ki yanki ou bien ki paganisme
oyo memi pembe na mobali non parce que lelo basi ya basala ya nzambe mingi baya pembe na basala ya nzambe et non pour na reconstruire mais baya pour na détruire basala ya nzambe pe lelo to mona basala ya nzambe belé babungi nzela bakufi avant à cause ya basi. Est-ce que moi c'est mon sali ya nzambe ori ko zo audace obeta mobali no mbata to kolé te audace no beta mobali mbata et que ça la maté et que ça maté beta mobali no mbata eza malamu te mabe no no sala ngote te na bana beta mobali na mbata na mbata monde ponga na pasteur Vincent azaka mutu aluka makamute yeso ko mekia bukolo yeso ko mekia bukolo boko aza muno mais no so beta rabatu on se bonsoir on discuter ko soit na mobile ne qui par pasteur te bon soit mais ndemo boya propre bonsoir ni pour moi moi mto bitu ba moi ke amu no ko ne ko mona ndevanda wana ya pasteur la no makasi abito bena bon mo ko tete to sila na kala njoto mbala mo aussi là. Voilà, voilà. Et là, nous sommes limités par le temps. L'autre thème est vraiment, tout comme vraiment dans souka émission nabiso. Et maman pasteur Bene Makela, message clé ni nous en pour nous s'adresser. Na basi ya basali ya nzambe o bazome mabulu yeke. O lelo ba kotisi ba mibali na sa mabele. Po ye atikana na église, ba makangu pe na église bazo tikate. Azana mubali me alandelaka frère abetaka sainté. Alandelaka frère il interprète pourquoi conseil numéro ça. Bon conseil numéro ça bango il faut que ba valeur à mutuza na ye. Parce que ceux qui nana mbali nanga yebani aza mutu emsu za musande mo munene. Nala na frère abetaka sainté wana emsu ebi valeur eloko za na moté. Tant ba kango ndi place mi sur hôtel la yo. Ouais parce que valeur à mutuza ki na ye la ko nwa pembeni na ye. Donc il non c'est une soumission. Toi bandeni na revoir ndako sote bandeni na bon église na biso ba église asiembali na biso ndo ba pesi bango toi toujours là pour la soutenir pour la prière toi maman passer même exemplaire na ba biema na biso donc ba langage na biso et dans ma digne benga maman pasteur donc c'est un peu ça nous repose. Voilà, et tout comme dans ce cas, maman pasteur Ben, nous avons fait 3-4 personnes au pays Sabango-Bambote parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission de la mission de bon, on a fait 6 mots de Banda, Yamboka, Papé Di, Maman Nancy, Bambote Belé, na pesi mbote pa Maman Clémentine Mbumba, na pesi susu mbote pa ya Siskale Motema, na mwasi na e, Maman Brigitte, en tout cas, bozala bien, na pesi susu mbote, et pas ya frère Jonathan Mandila. Tous la ramambo la caisse tous zaka toujours na scène tous la ngo vraiment la pesi Marcel Boutamo ma pesi merci et pas ya pasteur Gilles Wanga et pas pasteur Vincent Makela et pas bébé précieuse ben et grâce bambo tebele merci. Voilà, on a remercié toute l'équipe technique Oyo et accompagné Kingaï na émission Mokona Lelo. Na micro c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra tozala qui na Cédric Makela l'homme valable, les grands montants grâce naye, puis grâce à Josué Liwanda, motema ya Barbara nde bokulanda ba image Oyo. Na pesi mote na fidèle ba bale. Gabimi ok na pesi mbote na Gabimi donc nzambe apambola ye parce que na moni pas na prise de vie nzambe apambola ye abondamment na pesi mbote na fidèle babale moninga ya héritier Kasongo mon konza Bruxelles na pesi mbote na mon père spirituel apôtre Idi Amin Linzoki Mbombochar de Dieu pasteur Tetendaya évangéliste Ange Mwamba l'ambassadeur na Paris na pesi mbote na pasteur Vincent Makela oyo azali DG ya chaîne Ciel Ouvert TV 100% bonzambe na pesi mbote na pasteur Gilles Wangata na pesi mbote na mon habillé Rex Mobutu na pesi mbote na Fabrice Kimpala et sans oublier na Belvin Makela qui j'étais salé à passant na pesi mbote na Eva Kala la Bilele na Mangai na osuksaka na libanga oyo na maître Daniel Tumba maître Idi Amine mon avocat Cambez ciao ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani loboko na tata esemwa milikola baninga mina ye ciel ouvert